bonsoir, ça dépend de l'ère de vie. Je suis fidèle internaute sur Tindika Télévision. Merci pour la fidélité, pour s'abonner, pour partager, puis à liker l'émission, pour continuer à faire l'émission, toujours là pour la bino. Remerciement à la chaîne, sans oublier mon vieux Lucas Lucastel, Jésus na Katsalombre, na Bouzente, mon vieux Doudou Kandolo na Canada, maman Jeninda Yaka, le futur député en 2023, Bambote, Panayo, maman Misala, et les Gabons, Malobani, on est toujours pour ça. Fidèle internaute, le Ezali, Mokolo, Ezali, le 8 mars, le loto, Bandeko Bele, Baye Barate, Koye, Kolatope, Komani, Marambo, et Sili, Kolobato, le 8 mars. Maintenant, nous avons un ndenge na ye, mais que vous allez un concert dans la combo ya Irène, tu remets concert un moment banali sur un jour topé date où il y a le 8 mars et puis tu ressens ça l'actualité où ils allaient vraiment récemment il y a beaucoup d'animation directement dans le pays ça imboté mbote mon amboka Irène mbote na yo mon amboka c'est fort c'est on ni mon amboka sango kitoko talakaka mokolo lelo le monde entier ezo célébrer journée internationale de la femme ezali na esengo oyo wapi nde bomoni ngala tima puta pona kolakisa ba maman bazali pena na esengo komona ke bazwa pe part na mokili mobimba kolakisa ndeti thème ya année oyo esikoloba autonomisation de la femme wana batangi ebele bele au changement climatique biso tokangi kaka l'autonomisation de la femme dans la société donc epesi biso pena esengo ya trop ya mokolo lelo en tout cas plaisir eza vraiment ya trop vraiment mon amboka tout sur la date là bande comme si tu peux le 8 mars parce qu'on a battu mort le 8 mars c'est ça journée de la femme journée de la femme on a journée de la femme et ça kaka moi si kola ta diputa yango nde journée de la femme moi intervention dans les amis pona merci na yo maman Sephora en tout cas ezali point moko pe likambo moko ya kitoko penza komona bana basi te ba mama misusu ko boma bala pona liputa ko boma bala likambo etali kaka journée de la femme kasi to me maman makanisi na biso musika koloba ke journée de la femme ezaka journée ya liputa te tango ba décideur du monde bazwa ki temps ya ko fanda ko réfléchir ko pesa moi si part na société ezalaki ya pamba te ba maman ba papa ne bozolanda nga na yebike ba papa misusu baza na kanda ba besi le journée pesa pe bana mibali journée de l'homme kasi tika to profiter moi moke na journée na biso koloba ete journée de la femme ezali pona ko célébrer ko tombola kita ya moi si na sens nini na domaine nyonso moi si azali capable ya kosala misala o mobala ko kosala moi si azali capable ya ko faire sortir eloko moko ya malamba ndakisa ezali ebele kasi pona ani ba bi l'autonomisation de la femme dans la société na ba moi moketo partage moi likambo moi likanisi maman Sephora tomoni basi mingi basuki kaka na koteka basuki kaka na kokanga basuki kaka na kotala bilanga bazotala musika te ke esengeli bango pe batia makanisi mpona nini te mpona kosoutenir mwasi ya mokonzi na biso ya mboka mama Nyakero oyo azali kosala ba exploit à travers le monde tomoni fondation na ye oyo na mikoleleke uti kopesa ba bourse na bana ya kelasi nyonso ya basi pe ya mibali oyo basatisfaki na bapoint na bango ezali kaka ba bourse ya kotanga na mboka na biso te ya kokende même libanda esuki kaka na ba bourse te tomoni ba action sociale nini azali kosala na ba personnes vivant avec handicap na bato bazali na basi na bato oyo bazana besoin lisungi pona komatisa kita ya mboka na biso ezali kaka te pe suka wana ngai na yo tozana ba moyen wana te azali première dame toko kosala nini pe pona ko émerger na autonomisation na biso esengeli ko poussa pe moi makanisi mosika kotala eloko nini na kosala po mboka na ngai tanga pe kombo na ngai lobi ndeti biso tozali kopanza sango lobi na banal muto akotaka na YouTube ou ya beti un jour 10 ans 20 ans amoni maman Sephora asaki pe quelque chose pona ko sunga peuple na ye à travers ko pesa basango ya mboka à travers betano kasi na mois de la femme ou bandeko balandi tika na yebisa ba mama nyonso boya kitoko wapi en tout cas ba bisu na bino nyonso partout ozolanda biso tika ete mois de la femme oyo ezala kaka te nde tokanisaka ezala pe kopesa biso makasi ya kozala autonome na misala nyonso pourquoi pas ba étude tokusa yango pe musika tomonaka na l'assemblée basi bazali ko postuler ba député et tout ça vraiment epesa pena plaisir ya to kasi plaisir na nga lisusu makasi ezali nini namoni ba femme architecte namoni architecte excusez-moi namoni ba femme ba maçon namoni ba charpentier ya basi en tout cas ezali kitoko makasi esuka wana te to mona pe ba mathématicienne moi ça azali capable ya kosala likambo moi ça azali malini
moi ça allait intelligent il suffit qu'à kolakisa ye na ba société mususu baboya ko intégrer baso moi ça to mboka te or ce que faire intégrer moi si na société olakisi sala boy lobby moi si akoko sunga on a ki pena li soro mo ka mukeza ki ya bana mais était ki nga mo muke na mboka moko boy basala ka ba potion magique balobi moi ça ko la potion magique te mboka ekota ki pena mbutu batina ki ba mercenaire abasi wa jini bani nyonso mboka etikala ki na kao mais moi na moko ya muke ya moi si abana ko donc etango sa ba potion magique et moi na wana achaki yango en exercice pasa ki potion mala mboka wana bikaki pourquoi pas maman ya lelo pe moi si ya lelo akoko za la pe eloko moko ya kitoko mpona lobi donc journée la femme ete ya biso bandeko balandi tozala autonome kaka na buzoba te kaka na kisongisongi te kaka na koluka mbongo ya te to pusa makanisi na biso lisusu mwa koleka po ete mwasi lobi azala kaka mère d'une nation te kasi azala eloko moko boye to mutu moko boye excusez-moi le terme eloko parce que le nom femme soki otango na étymologique eza kobengama ntango bongo kasi mwasi apusa makanisi mwa mosika ekosala biso nyonso basi en général très bien. Merci moi mboka tozali toujours koévoluer na mwa ba question na biso mpona bandeko mosusu oyo bamonaka to pe tokoloba bekolo mosusu tokoma komona bakoma qualifier biso basi to pe bamama lokola baobjet lokola bainstrument to pe soki ozwi mwasi obali ye soki akoti deja na ndako avandi na ndako batata to pe bandeko na fie mibali oyo balingaka basi batravaille te bazala kaka bamare donc mwasi ya ndako bayo nini eza kaka role eza ya kojoue kobota kosokipe na bilamba kolesa ndako et puis c'est fini. Intervention na ndeko Sephora mwasi azali eloko moko boya plaisir kaka te pour la reproduction. Mwasi azali ekele mwa nzambe lokola mobali eza na makila na mai ndenge lobi bikolo mosusu balingaka mwasi azala kaka mutu moko boya avandi na ndako mère de foyer abokola kaka bana bota bana eza nango mpe mabe te ute bandela mokili kolo nzambe alobaki mwasi azala soumise na koyede mobali ake kosala makambo yako mais na moi ya lelo eza lisusu bongo te le monde évolue nde bato mosusu balobaka yesu atambolaki likolo ya mai yesu abanda okende ville à ville na makolo lelo toza susu na ntango wana te mituka ebima bilamba ya chere ekoma donc makambo echangea donc bato wana baconsideraka basi kaka lokola bato mo batika na ndako nga na koyebisa bango to mpe mwasi lokola instrument quoi quelque chose ya kojoue na ye voilà. To mpe na esprit na ye to mpe tokola babe na barelation kojoue na sentiment mwana bato to mpe na esprit tout ça nga na koloba na bango boye en tout cas boza komikosa makasi mpenza mpo mwasi aza lokola yo mwasi akokosala makambo ya minene mwasi akokosala makambo ya kitoko na ndenge nini toyebi na histoire biso totanga basi basauva bapeuple mosusu po tozonga na histoire te tozopesa leson te batika koconsidere basi lokola objet de plaisir bien objet ya reproduction yo bota na yo kaka mwasi azali capable ya kosala ke nation mobimba mpe existe na idée na ye kaka na likanisi na ye donc ndenge omizwaka ndeko papa zwa mpe ndeko mwasi ndenge omizwaka nde okanisaka petite oyo na okose boyeke nazali quelque part boye ndenge mwasi akolinga elobula kosa donc oza ndenge moko l'égalité genre ezali mobali azali mwasi azali to komikitisa ndenge mokeli na biso alakisa biso esengeli ezala mais kasi esengeli bapapa wana baconsideraka basi to basejouaka na basentiment ya basi bayebake mwasi azali utile na société mwasi akokosala makambo ya malonga mpe malamu mpe mwasi azali ekelamu moko ya mayele makasi nde baconsideraka mwasi soki 4e bête soki après la bête soki namona yango ntina moko te pamba te koluka kodenigre mwasi ntina nivo wana mpona nini eza ndeti baninga mosusu bandai koloba na mboka oyo mulu bakozwa pouvoir te boma tika nyoka boma muluba sala eza nango kaka eloko moko boye ya mabe bato bamikotisa na mwasi aza ekelamu ya nzambe mwasi akokoswa komikiso na mabe mwasi akokotombola mboka mwasi akokoinvente même bombe ebombarde même planète oyo mobimba mpe tokufi donc bazwa basi loko ekelamu ya nzambe oyo baza utile na succès. Merci mwana mboka tokota na mambetali actualité politique ya mboka na biso tosila komona toyokaki annonce ya arrivée ya Pape François na kati ya mboka na biso ezali juste mpona réconciliation mpona kosolisa to mpe kotia kimia na bisiko ezali na mwa mbutu lokola mpe na ngambu ya este oyo ezali
na mo ba problème o uta bandaka le umeli mais to moni pe bande comme ça bazali ko ba ete fo akili ko sala inauguration ya paroisse to pe ya esika moko ezali mamo livre kasi ko tonga yango intervention na ezali nini mwana mboka Sephora esengeli kosimba ke pape koya na ye na République démocratique du Congo ezali esengo mingi mpona biso po akosuka kaka awa te akokende na Soudan du Sud esengeli mpe aza na makambo mosusu akosala kuna kasi visite na ye awa na République démocratique du Congo esengeli to noter que ezali 4e fois que le pape aya na Afrique awa kasi mbala oyo a décidé koya kaka simplement te koleka kotia pe ndenge olobi wana ko inauguré makambo ndenge bamusu bazoloba en tout cas les informations est à vérifier pamba te toko kopesa bayimboka sango kaka te boye sans que to vérifier wana eza nango barado to toyebi ke mboka na biso bazwaka information badéforme yango mpo bazwa kaka buzz nde balobaka na internet kasi pape na biso azoya en tout cas bandeko balandi ezali pe pona kotia kimia entre ba prélant catholique na biso bazalaki un peu na conflit toyebi senko ntango nyonso akotaka na makambo mboka mpona kotia kimia kasi mbala oyo koleka ya pape awa na mboka na biso ekozala pe quelque chose exceptionnel kasi akosuka kaka na koleka pamba tende na yebisaki yo tout à l'heure akosala mikolo misato wana ekozalaka na capitale na Kinshasa te akokende mpe na est ya République démocratique du Congo tokosana te docteur Denis Mukwege bauti kopesa ye lisusu médaille mpona koloba ndenge azali kodenonse baguerre oyo eza na est kasi kimi ekoti mwa moke depuis arrivé ya président Félix Antoine Tshisekedi Fati Benton en tout cas te tolobelaka ye mokakoswa oyo wapi armée congolaise na biso ezali korécupérer babien ezali korepousser barebelle ezali kosala quelquefois baexploit depuis akoti na pouvoir kasi pape akoya mpenza mpona kotia mwa o bénite en tout cas bitumba wana esila définitivement akoya mpe lisusu kofélicité mokonzi ya mboka na biso depuis azwi bokonzi asali makambo ya minene baexploit makasi totanga ngo awa te toye kosala publicité te kasi olobake ezali lokumu mpe fierté ezalaki liboso na roi fala ya makambo ya Ukraine ekomi ebele kasi pape akoya na mboka na biso tozomona bato ya minene bato ya makasi bazokota na mboka na biso bazoya mpona kolakisaka signe ya malamu ekoya liboso na mokonzi ya Fati Benton mwana mboka tosilaki mpe komona arrestation ya François Béa uta bokangani na ye banda bakangi ye na aner asali plus ou moins 30 jours jour pour jour bamikolo ezali kokende juste là azali korefuser liberté korefuser ndenge asilengekaki batia la résidence surveillée par rapport na bandeko mosusu baloba ete azali kobanga enfin ke bakokostrike to babilo mwa ekosala na nsima mais tomoni bandeko na biso mosusu bazali komanifeste na ngambo ya Belgique mpona kosenga libération ya François Béa intervention na yo to avis na yo ezali mwana mboka Sephora tozali awa mpona kosangisa makanisi esengeli toyeba te François Béa oyo azalaki chargé ya sécurité ya chef de l'État azali mwana mboka oyo ndenge bayike bazali koloba bazali kosubir en tout cas nde bango bamisusu bazoloba injustice azali kosubir makambo ebele esengeli toyeba ke ezali question d'état ezali kotala likambo ya présidence de la République wapi akangami esengeli baauditionne ye bayeba qu'est-ce qui s'est réellement passé parce que ezali na intervention ya ba FBI oyo bakotaki na likambo yango soki bango bazalaki te toyeba te ke coup d'état ezali kose préparé ntango famille ya ndeko François bimi na etando tolandaka na point de presse balobi bayebi place ndeko na mongo azali te azali kobela makasi mosi na ye aza na accès na place azali te makambo ebelebelanga nazoloba c'est faux archi faux ndeko François Béa aliaka biloko eutaka na ndako oyo balambaka na mama mwasi na ye son épouse bayebi place azali état de santé toyebi ke na mboka oyo ekoma kaka boso moto alingaki makende soki wapi oyo état de santé na eza malamu te ebotikaki eza question ya sécurité ya mboka qui sait soki asa atekaki disika mboka oyo ke na Congo point oyo eza boye po eza esengeli bayeba kosala kokata likambo yango malamu justice eza indépendante justice eza eloko moko te ya komanipule otuna ye bosala boye sikoyo bandeko wana bazomanifeste bazolinga batia justice pression mpona nini tandis que justice ezosala mosala nango koyeba
le pour et le contre likambo siko bazobanga mpona nini soki azali na ye maboko pembe nde toloba bakotika ye bapesa justice ta esala mosala na yango baproteste oyo batika o pape roi aboyi koya mpo bakangi François Beya barumeur baradio totoir ezali ebele ndeko Sephora na koyebisa yo mwana mboka François Beya akotikala bakolibere soki baauditionne bayebi mpenza likambo nini elekaki soki azali na ye na likambo moko ya mabe te bakotika ye mpena azala libre kasi pour l'instant baenquête ezali kose poursuivre tobosana te bagénéraux batangamaki na likambo yango homme d'affaires batangamaki bacapitaine voire même bato baza na pouvoir po totanga bakombo te kasi lokola bato ya bongo ebele kilikili bazali cité donc esengeli likambo wana esambisama na ndenge esengeli mwana mboka François Beya azali malamu malgré bamalaise ezangaka te vu âge na ye mpe azali na yango mais toloba te togrammatize te ke azali kobela esengaki kende kozwa nini oro aboyi boye na en tout cas tolatisa yango bilamba te justice osala mosala nango mikolo ekoya tokoyeba résolution nini bazwi après avoir conditionné mwana mboka François Beya wapi kani directeur ya sika to remplaçant ya mwana mboka François Beya akota boye elobami ebele oyo bakangi ye na bar oyo bazongi boye oyo basimbi mpo na nini kobebisa réputation ya bato bandeko balandi nakoyebisa bino ke mboka oyo moto akokozwa eloko moko boye alati yango elamba alati yango robe atia yango mpe na mapata tokanisi avion nzongo eza nango avion te eza nango lokuta mwana mboka François Beya na mikolo ekoya tokoyeba mpena suite nini mpe résolution nini bazwi na likambo na ye mwana mboka tozali vraiment koavance tosola makambo etali arrivé ya CG Augustin Kabuya na ngambu ya Mbujimayi tomoni ndenge ambiance esilaki kozala vraiment na ngambu ya Mbujimayi intervention na ye ezali ni par rapport ya boniati makolo na ye to mpe arrivé na ye na Mbujimayi mama Sephora na koyebisa yo Mbujimayi tombe na ndenge nini c'est-à-dire UDPS César parti de masse parti au pouvoir oyo erataka te bamosusu bakenda koluka bashege moko boye bamasheti banini okende kaka mais esimbaka te malgré mpe naobeta sete banko eza makasi na UDPS mais ezaka parti na biso tolingaka yango nini Augustin Kabuya na Mbujimayi tombe baimage ezali en tout cas na kosengana na kotindela yango tout à l'heure omona ndenge nini bayimboka bayambaki mwana mboka na esengo na ndenge akosakana te nyonso wana esengeli tosimba tobosana te eza na cadre ya koredynamiser UDPS ko ezali parti cher oyo biso tolingaka mingi après avoir kouta na bandundu oyo biso tozalaki ngai précisément nakendaki na redynamisation ya grand bandundu tokendaki tomonaki ndenge kikwiti ezalaki tombe diofa tombe tomonaki bulungu tombe donc tomonaki en tout cas bato barépondaki massivement mpona koyeba idéologie nini UDPS ezomemela bayimboka kasi na Mbujimayi ezali totalement succès mpe ezali réussite pamba te tomoni bato ndenge akosakana te eza ya kobamba te bazwa image koto bakole bote en tout cas mwana mboka ayaki na message moko ya kitoko ya makasi polakisa vision ni mpe ndenge nini mokonzi ya mboka azali kotambwisa mboka na mayele mpe na bwanya tokolonga nde akendaki na message wana na mboka ya Mbujimayi ekosuka wana te akocontinue toujours kopesa idéologie na étendue nyonso ya république démocratique du Congo kokende na ye kuna nayebi ke bakombata mingi ya awa ya Kinshasa baza na kanda vu que makambo ebelebele eleki Kabuya voilà mais singa famille ebendanaka ekatanaka te biso nyonso oza bandeko tikana tosangisa baye nyonso baza na mosika babosaki déjà idéologie tozongisa bango na UDPS et puis les restes wana tokosokola maboko nde balobaka les linges sales bolimbisanga bandeko balandi mpona tautologie les linges sales c'est là en famille donc arrivé ya mwana mboka Augustin Kabuya kuna na Mbujimayi ezalaki avec succès na message fort oyo etouché mpe captivé bayimboka nyonso. Merci maman tozali kokoma na suka émission na biso tolobela makambo etali tracasserie routière na kati ya engumba Kinshasa tozali komona baroulage mpe basoldat misusu tokoyeba te so bazotekelaka bango bateni comment baza koarrachaka bandeko na biso mingi ya bamoto baclé de contact kobotola bango bamoto ezala bataximen de l'autre côté tomona carburant ezali ya komata tomoni toyebi te soki affaire oyo tata ekolo to mpe baconduire bazali censé ya kolandela makambo etali route ya mboka na biso to makambo etali baessence et tout là balobi nini to bazali kokanisa nini par rapport à ce que tomonaki ndeko moko mpe basilaki kobotola ye moto voire même asili kose déshabiller
juste par rapport à Kanda, ceux qui va remettre un moto na été. Intervention na ezali ni pona moi si je vois. Amen abiso esengeli ezala. Yako bande donc ba bandela yango. Ko revoir na omona omwa pete. Na ebite mo eleki na ko revoir wana. Amen abiso bande ko balandi esengeli ko simba que ezana ba délinquant, ezana ba kuluna, ezana ba voyou, ezana ba illettré. Tout le monde a fait Laurent Désiré Kabila, on est recruté par radio. On a une formation, qui nous a sonné les amis. Quand il y a la mission de Binomo, il est là. Il est là, la mission, et ça qui est là, papa a venu à colonel. Il y a une classe, il y aura un faux awa, quelques années, quelques mois, il y a un major comme il est. Oh papa za moi mon condiment pour continuer sur la famille après sinon en matricule. Oh nanya so to moni plusieurs personnes ba ote ko dénoncer on so bolandi biso na ngaya matricule ezana ba policier ezana ba soldat o ba extaraté ya lokuta ba bamba bango kaka na police to na armée na biso pona ko yiba mbongo ya l'état. Voire même na quand ba comme ko kotisa ba infiltré. To kanisa to tala likambo koleka ya colonel o ba uti kokanga a hébergeaka ba soudanais moko oyo bazalaka ba Jean FBI ya ko espionner mboka 2 ans passés nde ba ko interpeller yo na année oyo biso to kanika wana to to moni o wana bongo elekaka na bakan bongo bato bakotaka bongo basolo bakoti masolo ezali ebele donc armée na biso esengeli ezala réformer na ndenge nini mutu nyonso soda nyonso policier nyonso mwana soda nyonso mwana esengeli azala identifié azwa formation wapi eta capacité na eza nini voire même basoda bazata desisté soko intimidé kaka na français moki ya bandi soko lobi ne ka boye donc ayeli armée ayebi kaka ke civil nde mongamba na nga nabotola ye nazwa nayiba nabotola moto nakanga motuka voire même policier oyo papa Silvano Kasonga uta kokanga yemo akomi DGI yemo kwa zamuka kofuta pako donc makambo ya boye eza déjà ceux qui combien de fois ba interpeller bato mais wazo kate ya ki armée ayeki soda na zombongo na okanga na tida ali kelemba na 100,000 par jour na okanga 10 moto na okanga 5 tano ide mutaola mkana ona butu siko kozwa ta ko servir mboka ndenge akozwa tant pour sécuriser population na biloko na ndenge ni tant ya ega kopala ave na ngakotanga na suna ko na suna na tanga tenira ve na ngachata ba petino nzala bakotisi bato bazokotisa bango nde ba oboma mboka lelo soki antata ndeti coup d'état lingaki salima banani balingi babundela mboka soki munyoso na ida mbongo bayepe na mo ba 40 bango yo zona 1 million de dollars soda ni ontika 1 million donc faut ça la bato moko baza censé ya kosala makambo ya malamu baza éduqué donc armée na biso sengeli bapandela na rééducation ya bapolicier ya basoldat nyonso voire même bao baza na front tomoni baimage moko uti kosurkile boke kobundela mboka kasi bozokata mito ya bato bozoswa makila bozolia po boyebisa biso nini tandis que faut bozala concentré na kobundela mboka jusqu'à ce que elongo ekomela biso mais ntango bino okokosala ya babi bongo population esi elelelemi bantaba bozoyiba bozoviole bana na bango mbongo na ndako pokuta te eza nini donc nazosenga na mokonzi ya mboka mpe na banyonso batalaka service oyo en tout cas armée na biso esengeli bazwa temps ya koreformule yango mpe koréédike bango sur baplan mosusu bosali déjà mosala kitoko en tout cas coup de chapeau na FARDC oyo bazali kobundela mboka mpe tozali kolonga kasi mwa biloko ya mike esengeli ezala en tout cas ya kobongisa kobotola bato bamoto oyebi population azosouffrir jusque là social ekobonga mpo eza jan kofaci beto kosala tout social ebonga mais tobana na banzela tobana na biloko moko ekodénonce bato baoyibayiba mbongo ya leta tokóma wana mais koluka kokubakisa supasi likolo ya pasi wana mpenza eza malamu te botika babi wana po population azolele kosala mpenza mokonzi ya mboka kitoko te mpo ye nde azalaka mpena na susi ya le peuple d'abord slogan na biso tobeyelaka papa alobaki le peuple d'abord donc tobino bosala bongo boboningisaka bokonzi ya présidence de la république ya mabe makati omona peuple boye amotia bino maboko population akotola esoda mondoki makambo ya boye nde esisitaka makambo donc botika babi wana ezali mpena kitoko te wana tokoka bobongisi kosala biso vrai bien. Merci mwana mboka to vraiment na suka émission na biso mwana mboka Ukraine to koluka to vraiment mot de la fin na yo et puis bambote na numéro na yo pour que to chito.
Voilà, bandeko balandi, en tout cas, nulle part ailleurs, vous avez analysé qui en tout cas, quand on a la télévision, sous supervision, il y a ma boss qui a mis sur qui sont on a pas piqué, on est ma caméra, ça la radio. Bah, initiative, on a une innovation, il y a Boye, et ça l'a toujours présent, on a ma chaîne, en tout cas, on a la Boye, bandeko balandi, nous avons toujours pour sensibiliser, pour soutenir vision un chef de l'État en tout et pour tout. Wapikani, il y a des coques de jambes Koyo, ils allaient notamment du jour au lendemain pour déstabiliser le pouvoir président de la République. Kassinga inayo to salipe bato to kotongola. En tout cas, initiative to bokondi à président na biso. To moni projet à 140 territoires. Déjà moi na makambe ko mobota lelo similo besimité. To moni koto ba ministre o aki azongi asimbe simité. To moni koto bato mo bazo sangana o photo bima ino sakato de voilà après banani poste après ça ba misusuté nyonso na ka pona ko déstabiliser. To yebi que bokonzi afati bete utina nzambe mokonda apese ki akamamboka oyo. Kasi yo nanga esengeli to pesa ye maboko na makanisi na biso pe na ba effort to koboya ba anti-valeur pombo ka biso ki les boso. En tout cas bolanda nga tango nyonso na ba émission, na ba analyse, na ba descente na Tindika, numéro là ezali plus de 143 85 15 42 260 na bandeli plus de 143 85 15 42 260. Merci bandeko balandi moment ya kozala branché, merci na partager ya liker ba émission na biso, merci na Biyumbu yo azali na sima caméra, merci na Maki Mzaya de maman Sephora en tout cas tika na pesa ba maman wapi toko wapi ne ba ne ba bonne fête na bino, bonne fête à la première dame Denise Nyakero, bonne fête na maman Célestine de Pessa. Merci maman posé belé ba kombo ko ki metambola tambo. En tout cas boza kitoko bonne fête na bino nyonso. Merci na Biyumbu, merci na Maki Mzaya, merci na bandeko nyonso, ba bonne fête na maman nyonso ya mboka, tout ba maman nyonso ya monde. Merci à cause de la branchée na Tindika télévision. On se revoit la prochaine vidéo. Ciao ciao.